La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X Les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Kaka crise. Pendant la journée avant-hier, avec un village Batouz na sala. Si 23h à poster coup de poste na souka. Na 23h. Na 23h wana. Azongi penanda kwa lali. Ndala kiana la mukite. Asali crise à Koufi. Ndelobi et on te poster comment on a un infirmière na diama beninga yana oh copine non c'est abikasi ba qui na butu awa a pu faire depuis 4 heures sur 3 heures na ndaku pour na connait dans la Montfleury ku faire banana ndaku ba qui na bembe mobali na mutu ayaki na Vanessa Zakiti iner na espace na so iner sur 23 heures. Crise en sali est en ligne. Lobby à Solina presque tout le monde, presque toutes les copines à Solina bango a posté pe bande monaya fali à cette vidéo à Zonindako et comio à la mukite selon version mobile à ABC famille qui a sali crise na 7 heures. Mes camarades nanga à sala na diamant infirmière abibaya qui na depuis so 2 heures à Koufi. Mais dans mon pende na ye, dans la tache ya rouge, c'est comme si babeta qui est. Maman lobi pe, sangoye wana to leli biso wana, mobali a posté na WhatsApp à moi si, matanga eza na bandal. Na bandal eza na famille à moi si. Na mobali lingi kutu te matanga eza na résidence na bango, na Montfleury. Oh biloko Marcelo. Moment où Yena moi sina bana bafana na Montfleury mama oyebi banda kwa Montfleury ndezala ba mapango minene mais a préféré atsa matanga na bandal nga wana pela ba copine nga ba yebi ba zwinga awa tomati na mutu kabiso na ti bandal et to komi na famille moi si makambo nzoka nde bimaki wana bana bandal babeta ka mobali mais tellement za na bambongo ne asala na sena za chef de division na Sénat, aïna ba soda et tout, ba finga ni na famille à moi si, comme pas possible. Azu matanga, au lieu atango na le plan où ya basi, ya moi si karandingi, ayaki wala ba lele, et pas na bango, ya futisal, na Saint-Michel, na coin avenue à moi si. Bata matanga wana. Ndet, matambo yeko bima wana nzoka ne mobali, akomaka kobima na camarade ya mwasi. Kaka nde asalela mwasi terrasse na wana village Batouz. Asaleli pe camarade na pe kaka village kaka ndenge asala kuna nde pasaleli camarade na wana. Et eloko esali ke mwasi asala crise nzoka nde adotaki camarade na ye semaine passée. Mwasi ayebaki te. Apesa mbongo libala. Makambu et dans Joël Obozomona moi c'est Mwindu Joël Obozomona Joël Ngoy aza camarade ya Vanessa Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe
Allemagne. Benga biso na numéro Oyo plus 44 74 05 65 35 48. GavCare, solution ya santé na yo. Vanessa Batouz alongwaki na maison na ye na 23h55. Akoma na ndaku na ye vers 1h. Et puis vers 2h et quelques, mobile a déposé na morgue. Le quoi mutumoko akufa. Ke déposé mowei quoi. Ke déposé akufa na morgue. Bolandi audio on a libino. Ndenge ba expliquer makambutu. Na sir audio aneza clair mututu ayoki. Explication yandeko a expliquer. La famille monde des amabe. Soro bali mobali. Kokansate ke eya butu eya moyi. Mobala na ko salo mabete. Mibalo tobalaka. To sambelaka nzambe asungaka. Sambelaka nzambe makanti ya mabe eya te. Na mutua mobali na yo. Soto ozonga na liwa mama Blanche. Mama Blanche akufa liwa moko oti lelo. Peuple congolais bele bandima angote batumsu balobara non. Pasteur Marcelo Aleka Mbeka. Batumsu balobara non babeta kiye. Batumsu balobara non mutuna mutazoro banandenge na ye. Bomoni banzoto oto zanango. So mutumoka beti opena kumoko esika mo ya mabe. Ataso bobando bundana muta beti yo kuplas moka mabe. Yeba ki olala. Vanessa Batouz azaki mutumoko alena problème motema. Problème motema utaka e wapi, e utaka e na ba souci, ba choc o azwa na vie, o azwa epa ya mobali na ye. Bandeko, libala eza paradis te. Libala bomona eza mbeta hôpital, libala ya cercueil, libala ya vie. Tant toloba, on se marie pour toute la vie. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour toute la vie. Toe bopona. Mibali nini to bala. Vanessa Batouz anzimarate. Kelelo mobala koke kozwele mbanda. Mbanda o azapeka kamaradi na ye. Mbanda o azaki kamaradi na ye. Kamaradi enviye muninga. Kamaradi enviya ki Vanessa. Camarade ya mona ki camarade ya bali mobala Sena po mobala ya nani ya Vanessa Batouz ba asala na Sena ana mbongo na ye asela mwasi mama na village Batouz on a tele bino na ba image ya bomuna ndenge lekaki kitana ba video na biso ase o mona image ya village wana ya village Batouz. Mobali ya Vanessa Batouz nde afasona mwasi na ye. Vanessa na 29 ans. Ndeko mwa bimene internet pour na koyo expliquer parce que non, ana 31 ans. Vanessa Batouz ana 29 ans. Ana 29 ans. A mwana mukie, abala kina kibo mwana nyonso. Ake université tia sisi na sir bolanda ki na vidéo na tele bino après ba vidéo o ya vidéo mo na tele bino ya Vanessa Batouz bolanda ki collègue o batanga na ye o ba signer ba souche ensemble o ba banda na ye pena camarade ya école ba banda bo mwana ti bakola na sir bolanda ki ye na sir bolanda ki ye ndenga pesa ki explication a confirma ki âge ya Vanessa Batouz. Camarade envié. Bandeko bolinga kozana ba camarade oza mwasa libala. Pona ba camarade ya malonga. Eza pamba te balobaka ke mwasi soko bali tambola na ba camarade yo babala. Peut-être biso to interpreta ngo mal. Eza la te po ba finga ba o babala te non. Et na ba camarade misusu aza marié te. Mais a opesa marié conseil kitoko. Et yana ba camarade msou aza marié te mais façon azo vivre na camarade mais aza marié camarade kout azo se comporter ma beke ye
Mais et après na ba camarade mususu aza marié te aza marié aza na ba camarade ba célibataire mais ba camarade ba célibataire ba meme mutuka esika mabe mukili a facilité la vie a beaucoup de réalités mukili obomo neza na ba réalité belé mwana mwaso akufi mobali ya memi ebembe na hôpital na morgue sans famille ya mwasi yeba ya somo te ka poza mbongo mwana mwasi akufeli yo na ndako eza te kakufi na hôpital akufeli yo na ndako ata tangu toka osali crise po mobala memo na hôpital fa a informer famille na yo bolandanga na ke place boye tovandaki akangami na ke place boye bolandanga mais yo ke deja okotisi déjà na morgue oye po kosi famille na ye ero yo kendai na ye histoire Vanessa Batuz eza flou mwana mwaso ayokaki deja ke mobali na ye abali mwasi mususu mobali na ye adote camarade na ye esuki ka na odote te kaka mobali tango adote master na ye kaka le même mobali afongoleli su master na ye mama na restaurant Vanessa Batuz village Batuz basela yango publicité par Jérémy mais village ya owana babwaka ngo epa fali pupa epa ya fali pupa bota la grandeur à likambo bota la combien moi soit souffrir bota la comment moi soit bomba makambo ebele na motema soki ti muto ya koma na problème à motema c'est-à-dire a bombi ba souci encaisser ba souci ebele nde komisa na ba problème à mitema village Batuz babwaka ngo pa Jérémy asala ba publicité village Batuz malgré pe Vanessa Batuz a peine na chance na ye a peine na ba chance na ye village Batuz basela ngo publicité Jérémy asala ba publicité to monaka mais ya mbanda ba fongoleli mbanda pe terrasse esuka kana fongola terrasse te bakepe ko doté ba fi ya kisasa bakoma otambola na ba domination ba fi ya kisasa bakoma otambola na ba kisi yaya oza mwasi libala prier pour ton mari prier pour ton mari matisa niveau ya prière pona mobali na yo on ne sait jamais dès que mobali na yo a goûté kaka libanda mutu wana soka yaki ne tension mabe akotiele pelo kwa mabe omona ka mutu azopesa bambongo mutu osala bweme azopesa ngo sous aveuglement aoyeba te kotala mbanda otali photo ya mbanda otali photo ya Vanessa Batuz okokakola mwana mwasi wana ne loko te tala Vanessa mwasi kitoko tala mwasi ya pembe tala mwasi nzoto kota ta ya za beauté aza douceur makambo nyonso mais ata kitoko na ye mobala zoela ki mbanda mibali baana bango mabe mibali baana bango tana koma na bapwa babiloko aboye esika na mona ke mobala amabe imagine mobala anzimia beta mwasi na ye bozaka bino mibale na kata chambre era mibali muso abeta akutu mwasi akangi chambre bandi ko beta au sans pitié tango beta ka ku esika mobwe mutanga nyakwei oloba na famille na ye vérité oloba vérité te lelo famille ya Vanessa Batuz basali perte mais mobali ya Vanessa ada na mwasi o adotaki donc pour dire que kara na matanga pe ya Vanessa comme si adotaki mwana mwasi na baada ya mwasi na mobali akoki po kende pe ko se reposer pe alali na yepe basali pe babolingo na bango me Vanessa na morgue asentaka Vanessa te abalaki Vanessa po babota bana misato abasi o babota po babota 3 bana basi abalaki Vanessa ça fait mal bandeko nanga to mibatela lelo soko kufi perte po na yo na famille na ona bana na yo et pas mobile perte ezate
aopepula makolo apepuli makolo abandeli vi toto omona ndeko akufaki na snapper wana melaki snapper akufaki wana mobali na ye azo enjoy akoduma na ye na basi me mwasi akendaka abwa pola ake mubesu vi oto vivre lelo eya na basi ya mabala ebele baoniokwama eya na basi ya mabala ebele baobela bapasi estoma mpona bakomportema mibali ntango boyaka obala basi oye obimisi mbongo na yo lobi te naki ebala mwasi na nga oye obala mwasi boyaka obala mwasi mpo osepeli na mwasi oyebi ke nde na obala ye pour le meilleur et pour le pire nde na obala ye aza yanga ye nde na opartage na ye vi na nga mobimba soko omoni oza nanu pre ya kobala te oza nanu na bilulalula oza nanu na basentima mokili koluka to oyo obala mwana bato mpo niokola ye mibali bosalaka mabe bobalaka obali mwasi oye na mwasi mpo otia ye otie ye na ndako apres quelque temps okesi kolula libanda esalaka biso pasi esalaka pasi ozwi mwana bato olingi mwana bato andimi yo bovandi tiku okesi kolula libanda okezwa mwasi musu libanda yokanisi mwasi no ya kati ya ndako oyoka pasi te olepe oke kozwa musika oyeka na entourage ya mwasi na o wana ya deya koboma eza deja otubi ye mbeli na motema mibale ebele bakanisa soka na mbongo aopesa mwasi mbongo mpo na ye naselelake nyonso na droit ya osala oyo nalingi mwasi alingana na motema ne mobimba yango bomona mwasi soka azwi décision esili mwasi alingana na motema ne mobimba me kale meme mwasi oyo alingana na motema ne mobimba ayinaka mpe na motema na ye mobimba mwasi olinga apesi yo bolingo 100% avandi na o akabolo na mutu te me mibali te mobali alingana na motema te po mobali alingi mwasi na ye na motema mobimba aotrompe mwasi na ye te combien année oyo ya 2025 combien de femmes otokundi bango a cause ya mibali na oyela bino émission moko awa na otiela bino yango lobi na kotiela bino boyoka mwana moko ndenge azo expliquer mpapa na ye ndenge abomi mama na ye na lelaki na motema bafoto wana epanzanaki mpe na Facebook epanzanaki partout explication ya mwana ndenge azo expliquer koma papa abomi mama na yokango pasi na motema mibali booboma basi physiquement booboma basi moralement booboma basi spirituellement c'est rare oyoka mobali ana kufi pona mwasi eza rare mais c'est toujours mwasi wana kufi pona mobali botsaka nini na mitu ya basi bakoma obomisaka bino. Il y a des femmes mariées au na mabala ba pe na kimiate o azapeke mobali kimiate leki akepa lingi pe libanda mais comme aka faute ya mwasi mais faute ya mobali bomona angote ça fait mal hein? 2025 to kundi ba fille belé 2025 bana basi ba kufi belé à cause ya mibali. Vanessa a perdre vie bana na ye bazangi mama mobali na ye azangi mwasi ma azada na mwasi musu o abalaki fami na ye ezangi ye na mama moko te o ako remplaçaka bana wana o ako remplaçaka Vanessa e pa bana na ye aozala te bandeko nanga nde tobotaka bana biso boye lelo soki okufi ozate na mwasi moko te akozwa charge ya bana na olokwa yo moko
aozala te. Aozala te. Muto akozolo charge bana lokwa yo moko azate. Azate pa ozala te. Mwana mwasi wana lelo o atie muninga panzi likolo, ataki Vanessa panzi likolo, alingi mobali na ye po babala ye. Kotikala oya tikali otika na kimia te. Yo kasi ndeko na o ndeko no mwasi. O azana na kibo mwasi lokola yo. Akufi likolo na yo. Likolo na yo bomisi ye. Ozana kimia te. Kimia ko lokalizo ata mukie te. Otika la po ozana kimia te. Po anini po bomisi muninga. Likola libala, likola bilwa mokili, peut-être likolo ya envie, o yo envie ya ki Vanessa. Po mona ki mobali na ye, aza muta munene, ana mbongo, ana mituka, ana mapangu, takuta saeli Vanessa boenga pe fona linga ka mobali na ye. Yaya, Vanessa kufi, ake pema. Mais peut-être yo, otikali na charge na mutu. Peut-être yo, otikali na équation. Peut-être yo, otikali na malédiction morobo na nzoto. Mutu nyonso azaka mutaro ya osala mabete. Mutu nyonso amuto osala mabete. Tant tokufaka ba famille na biso balobaka. Vanessa na famille. Akufi trop jeune. Bolanda munene ana ta mwana mukie. Batuza mwana mukie. Akufi kinaki bo mwana nyonso. Bokasi famille na ye ba oloba liloba te. So famille wana ba lobi maloba ba saki. Erozwa yo ndeko mwasi. Erozwa yo. Na pesi raison na mutoloba mobali ambeto hôpital. Na pesi raison. Tomo na bandeko basi ba okufa. Likola mabala. Mabala o ezoboma bato ebele. Olingi mobali olingi na mibala ngo ba olinga balinga bango ndenge ni balambela bango nini basala bango nini. Makambo eleka na banda kwa mabala. Boyebite. Bandeko bozolo bake ngana kobela estoma likola mobali te. Ngai mobali. Yaya oyebi pasi eleka na nda kwa libala te. Oyebi pasi eleka na nda kwa libala te. Ena mwasi muso alingi mobali ne na motema. Alingi na kati ya motema. Tango mobali okesa mabe retour anezo zongela ozwa pasi ya motema. Mais na ebite basi yango bozo ya ko juger muninga bozo ya ko finga ngana ko bela estoma te pona mobali. Yaya mingi bozana pe bwana maladi estoma. Bwana maladi estoma mais peut-être ba tukara nde ba commentaire esa la boloba. Soko lingi mobali no makasi oyoki ke mobali asali mbeba moko boye ekwe isayo. C'est normal o kapasi. Vanessa lingi ya mobali na ye. Mobala bande kozwa charge na ye. Mobala bande kozwa soin na ye. Eza facile to ka mobali na yo. Mobali azana mbongo. Peut-être bino boloba ngana kobele estoma pona mobali te. Peut-être mibala ngo ya bino ba na mbongo te. Botali mobala Vanessa. Botali yendenga zaki stable. C'est normal. Que son âme repose en paix. Eza passe na motema. Encore une fois. Mes condoléances na famille Batouz et puis courage na bana o Vanessa tiki. Ba makambo to monaka na réseaux sociaux. Ba makambo ezo komela bandeko na biso basi. Eza mambo fouete ya biso tant que tuza basi. Eza mambo fouete ya biso tant que tuza basi. Il y a beaucoup de hommes au bazo bomisa bandeko na biso basi. Mibali bana mitema moko. Na ebite so na kolo bandeni. Mwasa kova na mibali belete. Me mobala kova na basi ebele. Eza pasi pe mawa. Ndeko koti. Partager analyse. O partager l'émission na Facebook. Partager na WhatsApp. Partager na Messenger. Pour na oula moussa sous conscience. Ya bandeko na biso basi. En tout cas, courage. Na bana ya Vanessa. Courage na libota mobimba. Nzamba lola zwa contrôle. Surtout ya mama to pe ya bana na ye po eza pasi. Eza pasi. Mobala ola kisaka ya na mbongo na ye. Ao ya na ba jeep. Ao ya na ba soda.
me yeba ke nzamba omona. Soko beta ki eti akomi na niveau okufa, obombi na famille na ye, nzamba yebi. Un jour ekobimaka. Ndenge ka likama Mama Blanche, un jour ekobimaka. Ndenge pe o ekobima. Merci beaucoup, tokutani à la prochaine. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.